Lisoto kobetela lelo esalami bongo na Angola na Luanda bino ba jeune fille oyo bokendaka koluka ville banda en général particulièrement na Luanda ya toyeka ko penete biso bosala attention to mona ba fille belé bakenda Luanda surtout ba congolaise ya Kinshasa ba kufa na Luanda to bazonga Kinshasa presque moribond sangwe kenda partout o na Luanda mai ezalaka malamu te na Luanda nzongo ina ezalaka te na Luanda boputela malamu ezalaka malamu te nzoka ndebe oka secret sika bakendaka ya soko ke Angola bokendaka maboko pamba bosalaka nini ya soko ke Angola na objectif ya koluka mbongo teka tana wenze sala ndenge mususu kasi yokendaka koteka nini ozaka na marchandise nini oyo tekaka bokusonga bongo bibembe pesi pasi ya yoka lisolo oyo jeune garçon moko tokotanga komona ete na Luanda toyeko penio ye ba fille belé boyebi ye soka bimina ba fi azala mbongo ebele azala mbongo ebele afanda kana Benfica ye abimaka mingi na ba fi o ba utaka libanda soka bimina yo et puis ayibaka ba sous-vêtements fi soka yibi sous-vêtements fi wana okomona fi akosala 2 semaines to 3 semaines akufi asilisi ba fi ebele kasi likambuno sozala kana suka ya jeune garçon oyo ezala ki ndenge nini yango to kobetela lisolo sika ndeko bokota o bakenda kangola bokota makamlo okita très grave. Tokende bongo na Kinshasa bandeko toyebite tokosuka ndenge nini tango bozali koluka bakonzi babongisa mboka me bandaka na se matiti likolo tala ndeko mwasi oyo aleli asombi kwanga ya munene alela kabrina ye yaya tala kwanga ndebo ali komona wana alongoli kwanga zali komona ngo munene kasofungoli kwanga tala na kati ya kwanga ndebati batondisi matiti na kati ya kwanga pona kaka evimba nzoka nde poso ya pamba ndeko aleli azangi maloba tokosongi na okana emission ya lelo. Tokosuka wapi bandeko tokolia ndenge nini tata bokonzi ekolo aprometaki bongo bakosoma ba bateau de pêche poto bana ko pêcher ba mbisi na biso moko tala lac Tanganyika to la Kivu lac le plus poissonneux du monde bandeko ezalaka bongo na Congo démocratique ba mbisi yali kokufa kasi to mesala kosomba ba mbisi na Namibie tala mbisi oyo ali komona yaya mbisi oyo ba moni na kati ya carton ya etatimoko ya Thomson asangana na ba Thomson azali mbisi ya ndenge nini oyo est-ce que mbisi oyo ezali poisson te soki to lembisi oyo bato akufa te ndeko oyo abimisi mbisi oyo na etati ya Thomson aleli pasi bina toka makarton ya Thomson imansamanki ina toka makarton ya Thomson prezo sim ina toka makarton ya Thomson. Examen d'état édition 2022-2023 catastrophe ya kosakanate erreur ya kosakanate bande comme ça asala ki section commerciale comme on a ebimina peda asala ki peda comme on a ebimina maths physique ya bande ko inspection générale ya enseignement ba leli pourquoi na mikolo ya kala ba inspecteur ba correcteur o ba une inspection nde ba de ko corriger examen d'état sika bo ministère ya éducation to ministère ya enseignement EPST ba simbi makambu ya main to ni moi ba aida ba inspecteur na yeba ko examen d'état conséquence confusion totale mbala oyo en tout cas tu yebi resuka ndenge ba to inspection générale ya enseignement ba leli. Les constats faits à ce jour révèle ce qui suit. L'examen d'État, qui est un domaine hautement technique réservé à la compétence de l'inspection générale de l'enseignement, au terme de la loi, est caporalisé aujourd'hui par les cabinets politiques qui gèrent la base des données de manière non transparente. Le centre de correction officiellement fermé par l'autorité à la suite des revendications des inspecteurs, n'a jamais été officiellement réouvert. Les inspecteurs et correcteurs qualifiés à cette laborieuse tâche ont refusé de travailler pour n'avoir jamais touché leurs primes des éditions passées et celles en cours. Il y a lieu de se demander par qui le ministère fait corriger l'examen d'État. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tozana nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teoti kobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika news to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa ka programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la ka pona ko beta masolo ya makambo seli koleka bongo na communauté na biso africaine en général kaka ndenge na lobaka mais mingi ya biso batu ya mangala na insistaka toujours lobaka yango batu ya mangala ezali ka bangolais te ezali ka ba congolais ya Kinshasa te kaka ba congolais ya Brazzaville te mais mutu nyonso tu ayoka ka lingala tala émission na yo yango yo to kutalaka pona ko beta masolo o to inventaka te mais o bino mo pesa kabiso bo pesa kabiso masolo oyo la likanisi ya ko sunga bandeko ya ko sunga communauté esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pende ngwa ndeko longaki yo pe osala nini olonga ba o ba ebingai merci mingi. Je suis reconnaissant envers vous. Kasi ndeko elebingaite mbali boso ezali pona yo otala biso otouva biso par hasard na YouTube to batineli yo lien ya s'abonner liboso. On s'abonne et puis on finit cloche notification pour au rataka sur ba programme na biso te. Pour combien c'est que bien. Kasi o ebingaite ba benga kanga fiston pelende tata ya Sedek. Ya kota partager to kobeta li solo makambo ezali koleka na Luanda to leki na Luanda na Angola pasi ya kosakala te bouti ko ka mutu moko ya mbongo ebele akufi boye akufi ndenge nini yango li solo to kobeta awa bandeko. Komi to kotangela okombo ti to kobeta li solo kaka pour comprendre et peigner ba jeune fille o nga benga petit Android. À mon assisi examen d'état, à ce diplôme d'état, à mon na kiko luka vie na Angola, na kiko luka vie na Burkina Faso, na kiko luka vie na Europe, na kiko luka vie na Afrique du Sud yoka li solo. To pekisi yo luka vie te mais
La confiance n'exclut pas le contrôle des parents. Est-ce que vous comprenez? Vous c'est que bien. Yaya yambo to betro li solo wan to ko développer titre au moment di bongo na sommet kasi yambo to développer titre au moment na sommet bongo na lingina zonga mo muke na li solo auto betla kiyo na mukolo ya hier lobi na tongo oyo bala musa ki batu oyo ba deko ba musa batu to mona ki na Afrique du Sud pasteur moko la musa mutu ezala ki makiona ezala ki ya lukuta to kene su na mboka Espagne ba donc bela benga ba besa na Espagne te mais eza wapi ba lo espagnol biso to information ba besa na Espagne di kamute kasi kamto songeli awa pona koloba muno ko beta ki libaku tangu to bande koloba na tangu ya kala to zonga ki na tangu papa Mobutu na loba ki boye eza ki na mutu moko oyo alors baka okufa akosekwa après 3 jours je crois la vidéo oité ki là-bas ki ezaki bongo papa Diangenda mais ezaki papa Diangenda ezaki erreur osalaki ezaki plutôt j'allais plutôt parler de Ebalembonge ngo ezaki Ebalembonge donc Ebalembonge ndi alobaka akokufa et puis il va ressusciter 3e jour évidemment na kata shokei na ye bataki bongo entre parenthèses ce qui est keko. Quand on a découvert ça, alors on était obligé d'éliminer pour est-ce que beaucoup mis donc pour tout kama qui mutema et ça y est erreur il y a mon vitesse on n'allait pas parler des papas Diangenda on allait plutôt parler des Ebale Mbonge. Est-ce que beaucoup mis c'est que bien voilà yambo to banda na kosenga yo okota bongo to soki aussi awa yeba ke site ya Michael Josh ezali Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka congolais biloko moins cher tala ba montre ya marque no surtout tala t-shirt otolati Michael Josh ya soki bozali na sama topé na été surtout na Afrique tala ba t-shirt ya kolata yango ya Michael Josh soki bozali na Europe na Asie na Amérique pa wapi hiver ba ndeko kotoka de kwa kuna ba mbula ya ba manteau ezali kota na site ya Michael Josh ya soko na site wana te benga biso to kotela oli en site wana koti to pe benga Michael Josh mbala moko to pesibino permission soki ozali na numéro ya Michael Josh te benga biso to kopesa yo numéro ya Michael Josh mwana ya mbuka osolola oyeba ndenge osaya pona eloko moko montre chapeau lunettes saki nyonso tout oyo kolinga na Michael Josh ezali. Alors pour aller encore plus loin que Michael Josh yé azali bongo actionnaire na Vlisco azali compagnie oyo basalaka ba super wax hollandais ezalaka bongo na Hollande. Alors soko lingo so bongo na moins cher surtout ba grossiste au boteka ba super wax ya benga Michael Josh okozo yango na 95 € na 95 € yoki ko cha prix na kolinga kutu na Vlisco boteka pion ya ko kende deske ba boteka nga ngopela 85 na 95 to na 90 quelque part ouais ça ba fake ya Hong Kong Vlisco a te ba expecter tout ça l'attention luka osomo bongo original ya yo osomo bongo ya fake nango o ya mabe otekela ba 95 ba 90 ce qui va kangi yo problème autre ba kité to lobby mais so somi original à partir de Michael Josh ya au compte na cité au commandé ya ba ko ya ko tikela o sika ozali wana e ko lunga Hollande mbala moko e pana yo kito côté est-ce que bokomi c'est que bien alors to soko répéter chaque fois ya bande ko ben ba des vacances na Kinshasa OK des business na Kinshasa OK des séjours mo ya 2 3 4 jours un mois ton mariage to bossa na te ko kende bongo na Genesis Hotel na kanda numéro 8 et pas wapi okolala kitoko ya boyebi ki awa za pembe na pembe to kosakate Genesis Hotel biso avant de l'expliquer na yo awa il faut to comprendre que yo pena ça solo est-ce que bokomi hein bo sentir Genesis Hotel ya bana mboka ya okoti bana odadi ozolala na ba dimension da international net ka na Afrique du Sud net ka na France net ka na Europe na Belgique ya to mekana Genesis Hotel ba numéro zo le kawana benga na osali réservation avant au kende soko na numéro na ngote ya benga biso de publicité le kawana bali ko mona ngo est-ce que moni okomi bande ko ya Kinshasa olungo sala mariage na yo to fête ya collation anniversaire songolo pakala salon Congo zawana na Genesis Hotel vous comprenez c'est que bien Teo Kasango voilà. Tabola na mokili omona makambo na ba chaque fois kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikamwa to kene bongo na Kinshasa et pa wapi ya kwanga escroquerie moibi ya ba kwanga to ali côté kawana eche ya la confiance n'exclut pas le contrôle barango chaque fois ba mama ya kwanga ba tomboki
Le col tombe comme on attend kalande ko frère Blaise Ayemba muta ka sukali azwimbo di atina kata libanga mukie atondi siboye o combien o 100 francs njoka zaka mukie e combien tina bakwanga yaya soko osomba kwanga na Kinshasa to na Congo yaya na ebite est-ce qu'il faudrait tolongola bakasa to kati kwanga na misa kolo muta kwanga to ndenge nini ata kutu muta kolo aoteka kwanga akoyeba na peut-être yepa ba frapper à partir kuna mama oya sombi kwanga ya de bozai ko mona wana na burga ale na dendo comme c'est do so pe dendo so kabri abali ko fungola kwanga pena kwanga afungoli boy tala kwanga vimba na kata boy nzoka na kati kuna batalo bango ba matiti na kata kwanga etokina matiti wana ya na kata kwanga alongo ne bomona wana tala kwanga mukinde wana ya quel niveau dimension à frappe ni est-ce qu'on va pas changer tout changer ko à l'époque moi je me rappelle tant que bana mikie izaka na kwanga mukanda utanjili wana benga woni kwanga kin 7 jours tala munene kwanga wana bali yango 7 jours il paraît ils ont shooté ils ont kwanga mingwele kwanga kin 7 jours frappe na frappe mikolo suko boye pona nini et puis si passe ya to tana se to yebi ke difficultés ali mais ko frapper bande ko na yo ozoko lo bagano ba bongsa mboka mais ko bongsa mboka saka ba konzi mboka te et ça na sur tous les plans yo pene et si cause ali yo moko il faut avoir la conscience wana na oteka kwanga tiango ata muke okuti surpris ke otakwanga munene ngwana o matipi oyebi ke nazoko frapper batu ya pasi mtasani makambo oyo nzamba mona yo pasi tokosongela ngo na ba édition oyo ekoya totika kaka na Kinshasa et pas wapi yaya tolelaki awa président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo tanga kenaka na baluka lobaka asepeli po azui clé et pas wapi bakilo barandolia na maluku a prometaki ba bateau de pêche koya je sais qu'on travaille sur ça tout à ce que rekoma mais si ka botomoni yango na noté conséquence tu aller ko ba poisson na Namibie ba poisson Saint-Charles mpio di Thomson to benga randingo wana ezo uta pa paya or to sana ba les plus poissonneux du monde lac nini lac Tanganyika yango les plus poissonneux non ya to yebi ki awa na radio loko sur la batema yele trop beaucoup na ça lac Tanganyika non lac les plus poissonneux du monde yango non bon à part ça to sana ba fleuve Congo to go pêcher to sana bisika ko pestolia mbisi ya biso moko ya fresh na maluku ka awa ceux qui vont s'aller sur le fond douana to industrialiser pêche wana on n'aura plus faim tala bande ko moni mbisi o boy ko mona wana mbisi o ba moni yango na kati etati ya Thomson to yebite mbisi ça ini pas to ko mona yango e bandi ko bangisa tala forme ya mbisi oyo ba sangisi yango na mpiodi na yebite po evimbisa mpiodi to ni frappe na etati ya Thomson na kati etati mbisi o pona ka evimbisa quantité ya etati to ndenge nini e pesi mutu ko so ebele ko ya boy on ne sait plus qui faire confiance ba to balingi aussi na Congo te baliko bapaya baliko yina biso pona nkita o nzambe atela biso mais tenez bon bakolonga te. Le Congo n'est qu'un éléphant, un géant au hasard genou, mais à ce moment-là, il y a téléma. Tant que téléma, petit amitié va ressentir. Boye, passi, tout le monde est en haut. Oh, qui c'est où dans la Chine? Et il y a n'a pas tonga la kati. Qui c'est où dans l'Inde? Et il y a n'a pas peigne la kati. Tout le monde a pas piscine. Donc, mawatro. Pourquoi on nous tue comme ça? Moi, bombo ya mukiba fungula bombo, il peut mouchoir, et comme un masque. Finalement, on ne sait pas où allons-nous. Tala masque. Donc, mpiodi, oh, ce qui veut dire qu'on est mpiodi. Toli mililangwa mungusu mbisi to ni tala fa mbisi oyo ba mona wana etati ya Thomson yaya tokosuka wapi nzamba sunga sinote mawa o to lobaki te to lobi totika la kaka na Kinshasa pona kolobela makambu ya édition Exeta 2022-2023 na République démocratique du Congo ya mabende ya ngoyo ndenge ba to inspecteur général ba loyi ba ngomoko ba année antérieure précédente ezala kitoko mais année oyo mawa confusion na confusion et surtout système électronique oyo ya ko publier électroniquement na ba réseaux sociaux na par billet ba téléphone SMS et consort et petit confusion au comment ndeko mususu asala na peda mais comment le bina match physique match physique comment le bina littéraire donc confusion na confusion ils qui peut shooter mutu musuku tazo ki tale basali manigas kuna komwe bimino mbala moko trouble ko sakalate to kena ki inspection générale to bande ko bakena inspection générale suku na babini ni zali confusion pona nini ba capoter makambu ya ko sakanate nzokande ministre enseignement
mais c'est Tony Mwaba yé ndenge toyebi inspection générale nde etalaka makambo ya kokorrige eza na bacorrecteur na bango oyo soki osala examen d'état oyo bakorrigeaka baexamen d'état bato wana surtout wana ministre ya enseignement alongola bango Tony Mwaba atia bato na ye na ndenge na ye bakoma bakorrige baexamen d'état nayebi te soki okope kota ya ndenge nini le plus mauvais nde eza édition oyo ya 2022 2023 soki mwa wana azwi examen na 2020 2023 oyo nayebi te tokoloba ndenge nini bandeko expression générale baleli confusion eleki landa reportage. C'est la pire des années de publication de l'ex-État que la République démocratique du Congo n'ait jamais connue depuis l'instauration du système électronique via les réseaux sociaux des télécommunications. Erreur en erreur, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, n'a pas su avoir la maîtrise du secteur alors qu'il a été à la base de son prédécesseur. Un ange qui s'est transformé en véritable démon. Une première des recours à l'examen d'État, on peut le croire en tant que professeur d'université qu'il est resté trop nostalgique avec ces systèmes de recours, une confusion totale. La synergie des syndicats des enseignants avait déjà lancé la sonnette d'alarme pour de créer toute le manœuvre autour de la correction de ces épreuves où les inspecteurs censés corriger ont été écartés. Les constats faits à ce jour révèlent ce qui suit. L'examen d'État, qui est un domaine hautement technique réservé à la compétence de l'inspection générale de l'enseignement, au terme de la loi, est caporalisé aujourd'hui par les cabinets politiques qui gèrent la base des données de manière non transparente. Le centre de correction officiellement fermé par l'autorité à la suite des revendications des inspecteurs n'a jamais été officiellement réouvert. Les inspecteurs et correcteurs qualifiés à cette laborieuse tâche ont refusé de travailler pour n'avoir jamais touché leurs primes des éditions passées et celles en cours. Il y a lieu de se demander par qui le ministère fait corriger l'examen d'État. La longue anxiété qui a caractérisé élèves et parents en attente de résultats. Du jamais vu, tout est bâclé d'avance. En plein 21e siècle, siècle où l'informatique a atteint les niveaux les plus élevés, parler des erreurs dans un système habituel constitue une farce. Nous ne devons pas rester archaïques. Il nous faut des moyens appropriés, des moyens modernes, n'est-ce pas, et qui font que notre système soit fiable. Parce que ça doit être un objectif, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut viser qu'il y ait zéro erreur, qu'il n'y ait pas que l'organisation des examens d'État ou la publication soit entachée de beaucoup d'erreurs. Ça, c'est comme un grain de sable dans la machine. Donc ce sont des choses à éviter et ça demande une bonne planification, une bonne prévision. Si c'est pour des besoins électoralistes qu'on distribue les cotes même aux élèves qui n'ont pas satisfait, à quoi sert d'organiser une preuve nationale? Tout est flou. Voici donc l'homme qui a occasionné la baisse du niveau de l'enseignement en RDC. La retraite cavalière des enseignants, la mise sur pied de manière précipitée de la gratuité de l'enseignement sans pourtant payer les nouvelles unités, les retards dans la publication de l'ex-État, la grève des inspecteurs et tant d'autres sont à mettre sous l'actif de la gouvernance de Tony Mwaba à l'EPST. Ya to kometela osika ba lisolo oyo kopesa yo pasi na sengi na bino partager soko koti o partager to taba j'aime ko telanga ba j'aime kuna ya to taba j'aime mukie ya bandeko bato kotala biso ebele na solo na mama ebele papa fiston na tala ka na télévision na yeba kate na kotia j'aime ndenge nini ya mama ke na téléphone aussi téléphone na yo na soko le la télévision mais na téléphone au s'abonner papa fiston au tie j'aime na téléphone na yo et puis au partager to s'abonner ya to baki opération 15 000 abonnés kaka to tikele ka abonné mu keto ko 15 000 ya ça nga plaisir wana ça na papa Sadek plaisir ya mama yo bongo papa Sadek yo bongo na noko bana mama s'abonner ko mama tu na papa au s'abonner déjà ya moi si au s'abonner déjà papa fiston ya mobile au s'abonner déjà to s'abonner ko bino bongo na tata Sadek bo le tata Sadek ko bino bongo na nga vraiment to s'abonner ko ya
S'abonner. N'ebi ko tala nga wana na s'abonner te. O tala nga fort. O linga radio le kole me o s'abonner na noté pour tala nga na télévision. Li kambuté. O ngo mona ngo ya munene mama. Mais ke na téléphone na yo. Yebisa ya moi c'était mbali asunga yo o s'abonner te. C'est que bien. Ya. To partager. Kotisa ba ya basi. Tout le monde est comme la vague. Hein? Na mboka ngumba Kinshasa. To ba africain mobimba parce que biso africain faut kumputu tala ba faut kumputu ça raté que non mutaki Europe mutaki Afrique. Il y a des gens oyo ba so ntumbi di ne ba kongo lobaka yeso ka sexe ba leta lingaka ko bima africain ne surtout ata l'angolais congolais Brazzaville camerounais nani na ebité so ba mushi na pika biso tous les congolais alingaka bima ata ko loba mingi ba congolais to tia bino mais je suis pas moi ma simba la Kinshasa to kondele bango te que non vieux simbate non nga ifana bimaka mboka na keneke papa na keluka to condamné te pour biso ne surtout to bima to kenda ko luka na le barango chaque fois to bima to kenda ko luka to zonga na nu te pona to zolo to kenda ko luka te jour to zolo to kenda ko luka to ko zonga na biso est-ce que bokomi voilà c'est que bien to kenda na ndengo wana et comment qui vague to ça comme vague so ba ya basi to ndeko atekaka na somba simba sikida adef sarama biloko na kelasi sora sisono na kinanga Angola. Il y a des jeunes filles qui ont la 4e scientifique, 4e des humanités, azo kana nga na 6e classe na okena Angola, ça commerce. Classe il peut ici la rater et sili à Angola. Ya on a que na se débrouiller na sala ta commerce ya. Yo ke Angola sans marchandise. On a le komorote oketeka nini. To pekisi yote yo mo oyebeloko na koteka kasi to benebi ya c'est émission éveil conscience combien de jeunes filles au bakenda Angola bazonga na kati ba cercueil bazonga bibembe ya ko katete émission ko ya émission ya lobi ya to kotali sama ko meleki na Brazzaville o mona bana dogi ya na mona ko la film cercueil zo landa bana ezo buga ndaku muta bomiye wana lisolo ya shikoti zaka entre parenthèses ko ratete ya s'abonner po olanda kuna émission ko ya wana mona de cercueil pena ezo ke de buka ndaku muta bomiye ezaka neto ka bongo gardez votre ceinture wana to relaxa yo na émission ça dit ko ya ya ko kende Angola et ça problème te ba fille belé bazonga ba cercueil bakenda Angola maladie et monona te ba kosela Angola ba kambo Angola mai ezalaka bien te ezalaka potable te ba toilette ezalaka mobulu ba nzela ezalaka te ba danse ezalaka bilinga. Mais en réalité, c'est quoi? C'est pas tout le monde. Il y a certaines filles au bakenda Angola, ba gagner pe vina bango simba pen Angola voilà, ba se retrouver en Allemagne, ba se retrouver na France, na Belgique, na Luxembourg, ba payer belo, ba se retrouver na Afrique des Sud, na Cape Town, na Johannesburg. Et ça ka mutuna tala vini de kende. Il y a un mouvement ba fille belé ba kufa ki bongo na Angola, ba zonga ki bibembe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme Ndegwana tosi baka esa ebele ndeko ka oyo yo mo yebi ka so ekomela yo na yebi ke lisolo oyo ko bende masolo ebele to yebi o kande ngwana tosi ka umkande komoko ndeko apesi solo ye moko na mama na bango abengi ngai papa fiston beta lisolo bandeko Angola dongonya na bino radio loko na Angola nde mankam bandeko Angola baloba nini bondia to na tongot na tongo bonini bondia bontardi bonsonin voilà to kena na ndingo wana to partager bandeko Angola na lela bino fort bandeko Angola to partager pour masolo penezo ko ya Angola micro c'est bon bandeko akini bolali na masolo tala Angola de kibino bandeko Angola bino ngona na masolo to kinoka ndingo wana ndeko wana salaka afana na Benfica ya to pesa obe ndiska poyeba po to tanga kombote ndeko wana na mndaku munene na Benfica auti ko kufa kala mingi teme to ko ba ko kufa wana qu'est-ce qui s'est passé ye musa na yedoki ye azwaka mingi babenga wana ba Newcam na anglais banga ba Newcam da France c'est ko ninga ko ba ndeko ba yakasika mingi ya bana basi okomona soki bana basi ba yendengo wana o bataka esika kola les athées consort à ça le ko soki pe moi ONG so pas une maison d'accueil quelque chose comme ça. Asa lokola o aidaka soki batu akomona po ayeba ba fi aye po ke so fi aye azo telenga super za bona ye azo linga ay ko teka yo ozana marchandise te elo mongote o ko teka nini est-ce que comprendre okomi okomi c'est que bien akenda rapet na wenzo benga wenzo si kwanza
soki shikwanda soki izaka shikwanda to nini soki wendango bade Angola boko na soki comment on zaka nini shibobo to shikwanda bon bref ba wonza na bino yakuna soka monini mwasa esika ye ya landaka ka bango akolanda bango alandaka basi ya ba congolais te mais yemoko azali congolais alandaka basi ya ba akoza la mozambicain na akoza la nationalité so landa na yewa alors si abana osala ndenge nini soka zimwa na mwasi soki atamboli na ye bakei batumi et consort siko taye koma ake mwana mwasi akende kosokola par exemple akende kosokola pa bima omona ayibi sous-vêtement ya mwana mwasi ya combien de fois ayiba sous-vêtement baraté okomi ebele bali yo apena bakufite ya okomi partager émission bande Angola osana lekona sana Angola partager émission pour okebisa bana Angola to beti exemple ya bana Angola to yebi soki za système ya coupe mondial to penio kaka comment ozaki na fête na mutu aussi si sous-vêtement limo nini tuna ko ka sonité na mona sous-vêtement na ngeza bia fo tuna soko tiki liwe la ndayo est-ce komi ya bana ko yiba sous-vêtement ezana ba musu ba ka soni pour la tuna ya na mona makabwa ebele o mona mutu azo tenter a osala yo mabe azo ka soni tenenga osala yo mabe yo po na répliquer o ka soni nini o tena tika na kaka ya ba kufa po na soni comment okeda ina mutu bo sali fête sili siko yo sous-vêtement na yo omoni yango te ofandi pe ni ozo ka soni po pesa o ka mbongo et surtout osana mutu ya sika osana portion te ba pecho ozo ka pe combien de kwanza et ça combien de dollars on ne sait pas ozo ka soni ko yo ka soni te même na liwa pour oba tika ito penio est-ce que komi to so la pembe tout na sous-vêtement ngeza pe ya akoyibo sous-vêtement so ka yibo sous-vêtement ne wana okei okomona 2 semaines malade ba fièvre tout passe malade des angatina okomona ti obeli makasi au hôpital alors ça la semblant pe parce que akomi ça lokola mwasi na ye chéri na ye makangu na quoi alors ça la semblant parce que à l'hôpital nzoka ao sacrifier tant oyiba sous le vêtement wana akay otango pe incantation na mort na bango yoshiko tango okufa okeko sala imbongo asala yango na ba fille belé na ngola ya bande ko belé ba kufa na ngola ba congolaise to bet exemple sur ba congolaise mais bazana ba nationalité belé saka na bango ye muto asa congolais bande ko belé ba kufa na ngola ba ko sala ka ma eza potable te ba lega pa mutu wana eza réseau mobimba. Les Gnabiso, surtout, on peut se faire 10. Les Gnabiso, tout que Angola a mikolo. Asalika 6 mois d'Angola, a Koufi, en tout cas Angola, na la paix au Angola, Maïwaza Malamute, Maïté, Atambola qui bon tabac. Alinga qui vit apprécié, Amola qui m'a la Benfica, patron, Baïba qui est sous-vêtement. Est-ce que commis? Y'a tout pénio, kaka. Tout comme la main qui est pénio. C'est là que j'aime Kuna. Qu'est-ce qui s'est passé? L'isolo on a bêté li oyo et bani nani bref yaya. Abanda kindengo la sai ne ba fia marque na sikoyo mouvement ngo ya abana ki pété tina bashungu. Bashungu ne ba bashungu ba batangola te bashungu siko ba timbeli yango que type wana parce que ça comme chaque fois bato musuba sela ka nzambe tiba kina kotalisa batalisa ba esa ngena mutu wana mtalia kabila yiba sous vêtement et comme étant linga fi ba fi ba na okima bangolais ba no linga souté alors l'état obligé ko kota siko na ba congolais comme état congolais sola nzimbu congolais za lingi mbongo ya congolais za lingi mbongo ko sai kaka no okubala ye ba lingi libala ko le kala masia est-ce que bokomi na kosi bokomi Congolais nto linga eboye osana mwasi na ndako mutalingie autu na yo obala mukoni ni mtu abala ko bode fois bino bongo na batata batandako ba congolais bino mwana batata batandako bochana se bokomi c'est que bien congolais moko bo alingi une congolaise chance ngina ba kombo na ye na ko ba kombo te ya po ba boy to ba kombo. À côté de mouvement, asali pega aude koya asali ga 6 mois. Donc il y a déjà na 4 mois allez mutuane Benfica zali côté moko batangola ya Luanda eza batambongo na ebite même babi prend batambongo fa na rapena Benfica kuna bana kaminie na Benfica kuna akuta na wenzi yende ko akena wenzi
akenda wenza ke agaso mama biloko la wenza tan okenda azo misu pai so amoni oka ba akoina yo umukanga na mutambo alinga congolais wana akomisa ye mwasi na eka adesa la kana obemesano bakei feti boye ayiba plan est-ce que bokomi tango ayibi plan akena ngora ndengo wana sikoyo ayoka yoka masolo ngo ya ata oyoka masolo me lokola domination mbongo kosala olala wapi olanda intérêt ya mbongo o mobali ya bien ya bino bona mibali ya bien to sokolo batongo midi poko boko mate est-ce que boko mate ya bayiba e plan to bayibi sous-vêtement wana amona pe normal so ni kaka oya tuna te yana zoko insister sur ça Angola partout kaka Angola te siko sosali fete sili comment yo mona sous-vêtement na otenengeni nandeni faut tuna te nebi que so ne bandelo wana précédent le conseil de la doc bozo wela so kinengeni mais so que siko yo fete sili luka eloko la peste nango eloko ko esika boy oluki ko sapate so wapi chaussette wow sous-vêtement d'atenengeni tout la partenaire bozo mbale kesika mote sous-vêtement nangeza mi bali pe loko la vice versa pour basi fi ba rappel mi bali est-ce que komi c'est que bien to ke nango ndengo wana bokomi tela nga ba shemi ya tango ba yiba siko sous-vêtement ke nango ndeko moi shona bandi maladi abandi ya avant de quoi qu'il faut abi prix de 10 congolais ça kufa ki déjà siko soki ba olinga bazong sa Congo bazong Congo maladi wana parce que y a personne ba muso za azo bel na mboka bo songolo a bel maladie mo mystérieuse mais so azo mboka na ba maladie insili siko fi oya bandi ko bela benga para a siko bo akomi mobile na été makangu na non na moni maladi oyo simba te to kino hôpital simba te bo nga fana songa ko ngabite ko zonga Congo te zalaka na hôpital awa ngala ko supporter yo nyoso tour zonga boye rien abenga mama na mona ko mama mwana kali kambute okene ko luka vie mais maladi ezuyo zonga mama ebite ke mwana ba yiba sous-vêtement kuna zonga na sala mbongo te eloko moko te mama de famille na bango etinda mbongo pona jeune fille o apesi so na mama na bango batinda mbongo na Angola tant ba zimbongo donc ba kimi se ko kima mobile na yo so diva Benfica ayibate azonga na Congo na Kinshasa boyebi famille za kala batna bango ndoka famille na bango basala na chef spirituel to benga chef spirituel so ki be marabu na so benga ngana bango ataka na mboko ninyo na benga ngoni voilà na mbeteke futi voilà na mbeteke akali soki cousine ya mama na bango voilà maladie mystérieuse de boton moi tant mazwa benga ngoni na frontière ya ninyo comment frontière ya nini lufu bazwa moi na frontière ya lufu mama tali moi na leli moi na commune moi na ya moi si a changer za suyete papa fiston sogo na telo biso ba vérité photo la atini photo te et le remonte mais bisinga boy papa fiston sogo na telo photo na ngani na zalaka na tango na belaka na ne na komi okondimate zaka une très jolie fille mais tant na belaki wana mama na biso kuto a reconnaître ngai te mais ngana ba kine mama pasi hôpital bakebo eloko morote bakebo eloko morote allez maman les cousin na hier la ba tradition ba jia le ba kena mbete ke futi ta ba koma na mbete ke boy cousin mama na bongo atali bina boy na mwano etrena micromica kufa basali boy poani cousin bandi ko sala bichebe asali bandi ko sunga ba incantation consort atali boy ba mystique ya cousin wana elakisi ke muto osala makambu oyo ye congolais wana ya Angola ozaka na Benfica kota Benfica wana talibwe nzoka congolais ya Benfica ya mukisa makambu nzoka mutasala kaye makambu mutasala congolais makambu ezali siko na bengo kwa papa leki papa di cousin ya mama na bango bon azaba papa leki mo ka tu ba ndingo wana d'autant ayiba wa sous-vêtement wana atinda kango yaka na mbetseke ko basala incantation yoko to kufi yekuna mbongo asala ba ndako na Angola
bato batanga akomona bango baganga bakombo wana umona congolais moko akenda ngola kala akoma na ye angolais bayemba yeba ya soki bazo yemba mutu keba kolanda loengete mutu normal akoka bambongo pamba ndengo wate comment yo kabla mutu $20,000 $30,000 $15,000 $5,000 $2,000 kakaboy ya compagnie pour ça tout le monde rappelle compagnie na yote est-ce que vous commis tout sur la pembe ya on sent comment mutu te do bitara li solo vous comprenez tangu ya moni boye donc mutu ngo saction balo ngo sala mwana nga oyo ya batu ya monde mystique bayebaka ye koto na mutu ya Benfica wana oya Angola Kongola kota kala wana a comprendre que musuni na ye koto alinga otinda balo ela shina na Luanda ta kimi abenga marabu abenga siko nganga wana marabu leki ya mama ya mwaso apesi biso solo ya bapeta ki solo yena mama na ba oloba ngai moko papa fisto ko tsa odio na biso te betaka li solo po biso sala ga ndem to bien to betaka li solo est-ce que vous comprenez vous comprenez tangu dimension c'est comment il fallait à sacrifice jaye siko fio na kimi ye ko to muta Benfica abandi maladi ya kusakana te retour salami parce que déjà tangu papa leki no papa le tonoko noko tangu noko asala kino bichebe ko mona do tangu na sala makamni sai mama retour ezo à l'expéditeur mbala moko mamuto bagi mwana maladi oyo tanga ko vérifier bien mona mutu na wana alors ye kuna ebite ke mwana wana aza mwana ya marabu na ye amoni ke nzoto ya subiente ye kuna Benfica na Angola presque moribond déjà abenga siko nganga na ye talanga nzoto za bien te bo na soko na sentir bien te que ça ne va pas mais na joie souvent moko bo fio na kimie consomme na ebite ya asa moi muto akatu kubianza comme ça la lingi yo oya awa oya ko sali sangai oya ko sali sangai marabu wana marabu na ye noko ya mwana oyo pasa ile ke mama bangai pome ate tinda billet tinda mbongo kwa ye mutu wana ya Angola ya Benfica atinda mbongo ebele po abinoko na biso wana azanganga ya banganga kinganga changer makamu mokili ye changer kalela nganga mona nganga salite sasike ko nganga bana nganga bana nyo na laptop nganga bana portable ba iPhone nganga bana ta na Merco nganga bana ta bakara danser do injo ya ngolo mutuka ya ngolo kento pe ya ngolo banganga changer atinda mbongo ale oncle na biso ya nganga na ye wana afuta biye ya ngai na mama na biso na ye bakenda ti Angola lufu kuna tango bakenda Angola ba koma kuna tangu papa wana oya Benfica amoni ngai boye abi yo boye bayina ndenge nini abino oyo azali mwana ngai ngana abenganga noko donc ekomi embarras de choix incantation ça masiko wana donc papa fiston oncle c'est une vérité bon ya ko bon sima bien sûr abinga li processus c'est banda qui déjà ngai déjà na so ida malade ya mwana ngai retour à l'expéditeur sans pour autant na yeba et ça le ko la mbasu te ya ba te bere ba kufana mbasu okolo ba bakele mbasu te izonge sike utaki pourtant yo bakela ki mutu mbasu olinga mninga na akufa te a souffrir tango yeba yo sali sayi ba bi retour à l'expéditeur tango izuyo obani bwali ngambasu kingani bwali ngambasu mutata bwali ngambasu oyebi nende kingani mutu bakilo mbasu est-ce que bokomi ya to sur la pembe bokomi okininga yo kaka c'est que bien malgré ki bonganga zali malamu te ki fétichisme zali malamu te mais quand même nganga oyo awele libwalu ba jitunga likambu ya famille akosi papa wana ya Benfica Congolais wana koma Angolais ya Benfica bichipesha lukuta ça va obunga papa biso tozonga na biso kisasa na mama na biso na oncle na biso
Abada comme ça sera mouké. Tant de ça 4 jours après, allez, Moutouana a koufi. Moutouana a dit combo et balagi n'angola. Est-ce que vous commis? Mon nez a koufaki. Il y a un sous-vêtement. Combien de filles on a koufa, on a entraîné koufa, na maladie, abelagi sida. Abelagi sida te. Ba ibaki sous-vêtement. Allez, kolobati. Pour on kolobani, kolobata. Ba ibi mukadi. Sanan. Obomika secret. Ti yo kufra secret na. Ya est-ce commis? Na betre le solo qui toko pour comprendre. Tango akufi papa le ke koloba. Non ko koloba non en tout cas, na ki na soit ezaki soit yo kufa mwana ngai soit ya kufa. Ya mwana sacrifié au profit ya mwana ngai. Ya di solo esuki wana. To beti solo oyo pona ko peneyo. Oyebe na vision. Est-ce que komi? Na pétition que na Angola te, na pétition que na Afrique du Sud te, na pétition que na France te, Belgique te le mot te. Kende luka vina normal. Luka vina normal. Ozo kende goteka sans marchandise. Yo marchandise na ezali wapi? Est-ce que vous komi? Toko sa Angola bat mokambuti. O maïs la rabiente. O ba de la raté. O ba sala cabinet na ba rivière. O na sachet ba boye kuna ya. Ba te ba kena Angola, ba kena vina mango. Est-ce que komi? C'est que bien. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, ozaki bon na script, no ba chaque fois script zali makam auto oya komaka. Papa okoloba boye, point boye. Voilà, c'est Claudine Larize Pelende qui fait ça, la fille à papa. Est-ce que combien? Nous surtout on a sous la coordination, il y a Mamarina Umbi, Larize Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Ça c'est combien? Du coup, dans la motouté, j'ai ajouté dans la motouté. La femme à la compresseur et qui n'a rien combien? Est-ce que sentir? C'est que bien. Allez, merci à Michael Josh qui compte nous faire confiance dans mon news. Avec qui on a eu besoin de Michael Josh. Merci beaucoup. Tu comptes la site à Michael Josh, tu commandes, ben à Michael Josh, Somba Superbox Holandais. Merci Nabino Holandais Bisso, tu comptes prochainement pour le numéro sur Radio Le Collet Masoro. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et Chara Eric Chimanuka, le prince de Barcelone. Vous comprenez? Eric Chimanuka. On est ensemble. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. On a tika topé ça matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel. Il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Et Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, tout ce que vous avez moko bandeko côté na site na website. Il y a Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique boui. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique. Pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh. Au sentir kilo pena timna polo pena boye mutandimi. Mais na Europe sika boye mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so revenu au côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yeah, Kinshasa.
eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien,
bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.